Salut, baelengi nyonso tu ya Saratola TV, votre chaîne, notre chaîne, oyo, epesaka biso ba occasion to partager oyo, etali musique, etali actualité ya musique ya Congo. Merci na bandeko nyonso tu bolanda biso, j'espère que vous allez bien partout, vous allez bozolanda biso, monde entier toyebi ke, toza na makambo ebele ya kosolola, mais par rapport ya temps pe ya bongo ezopermettre te tosala ba direct na biso, mais soki nzambe apesi biso opportunité tokutana na bino, donc il faut topartage na bino. Lelo ya bino te 10 na kati ya Saratola TV, j'espère tokosolola kaka musique, biso olobaka kaka mini musique, tokota mwa politique moke po eza makambo ya mboka na biso eza ya Congo. Merci na bandeko nyonso tu bazolanda biso epai ya Saratola. Namoni kuna mosika Tifo Puissance, namoni Blessing Mulamba, Michel Mukokole, Mère Bondei na États-Unis, Nadia Pati, Patine Bango, namoni na Kisasa kuna namoni Laetitia Pilipili, chroniqueuse moko oyo azoya na makambo na ye, la crème fraîche. Joyeux anniversaire à toi de la part de tonton Teddy Tosa Olia. Merci, sans plus tarder, tokotisa bandeko na biso oyo, tosala na bango analyse oyo nyonso bino boyebi, tokoloba nyonso sauf rien. J'espère nayebi ke réalisateur na biso réalisatrice na biso Saratola so akokotisela nga bainvité lelo nga nazwi charge kotisela nga bainvité Saratola. Ouais, voilà, merci. Déjà, awana. Saratola TV, j'espère que vous m'avez invité là, na pembe nanga bomoni Trezeguet 13B, maître aspect après aboga, Trésor Kachina, na moni pe Patrick Masidi, Sidile, aza déjà wana, na moni pe na pointe, Saratola, na moni ndeko mona akoti te, j'espère tozala pe na président Rigen. Président Rigen, otika biso kaka nini? Divan. Bah, diva to poto nango pour me donc j'espère bomona ke to ba ici nombre to comme déjà à 5 et ils apprennent tout le monde toujours partager ka ba idée na biso par rapport ya l'actualité musicale oyo ya biso ya mboka Congo na wana na kopesa bandeko na mbote na bani na Trezeguet aloba lobane par rapport à direct na biso ya live. En tout cas, merci pour la parole et puis merci de l'opportunité. Tu es sous Nandaku ya Sarah. Mais il faut rappeler que l'émission est tournée, donc on est capé sur notre global et puis on est dans 100 microbes et en même temps on est capé dans la team TV il y a T10 quoi. Donc en tout cas merci de l'opportunité. Donc tout ça, ma question c'est Abino, ma réponse c'est Abisoko. Donc voilà. Patrick Masidi. Merci Dizamach. Merci Nabandeko Nyonso bazomi de partout. Et merci na Saratola TV apesi biso opportunité toleka toloba oyo tozalaki nango ya koloba. Et merci Nabandeko Nyonso bazomi de partout balingaka ya bango Sans Microbe TV. Je tiens à signaler que l'émission oyo eza suivi de partout. Et aux abongo diffusé dans Sans Microbe TV, Nelenia Congo, na Global, et déjà tout le monde a déjà Saratola TV, Mourazawana, la grande dame de la presse. Donc, de PCA, merci de l'opportunité. Tout ce pays à trop, merci Nabandeko, nous sommes vendus partout, c'est là, tout le Bélabango, au Bissotozana. Merci vraiment. Saratola. En tout cas, merci beaucoup na T10, merci na Trezeguet, merci na président Rigen, merci na Patrick Masidi. Biso tolinga mingi ko solola actualité, ko solola musique mboka na biso, ko solola pe politique mboka na biso, malgré politique na yaka na mwambila mu épargné, mais c'est important to solola rango. En tout cas, merci na batuto ba Holanda biso pe ba Holanda biso na minute oyo, en tout cas ba Holanda biso penda bafongola matoi bayoka biso soki mwa message to information to mwa idée ya kocontribuer ezali bacommentaire eza wana totangaka totalaka tokomona basuggestion na bino. En tout cas, un grand merci na Meli ya Mweba Motema Orlando Domingos, merci na yo, merci pe na Héritier Kiaba,
Motema Chéri, oh pourquoi pas na Zuzundala, Blaise Lewaba, et puis pourquoi pas na batu nyonso tout oh balinga Sarato la ba vrai nanga, vient nanga pe dinwa kupembele na bosani ote. Merci beaucoup. Merci na moi bande nyonso bazolanda biso kuna moi frère na biso Guy Denis. Bonsoir na yo, j'espère que oza bien place ozali. Donc toujours tamé déjà sujet na biso autorosola. To banana kosola liboso to meka kosola par rapport à Fabregas Maestro ou à APC programme né année prochaine le 21 le 13 mars. Le 13 mars 2021 oyo ebeta à Lyon. Na évité tokolo bani pona Fabregas Maestro azofungola penda première première fois na beta na poto, j'espère so na bosanité concert mnene bokolo bani pona Fabregas Maestro na bani na Patrick Massidi. Merci Tedis na opportunité pe singa na loba des fois bande konanga o c'est la bisoto lobela bango message to information. Là je tiens à saluer Gisèle Ngadi depuis quelque part. Gisèle Ngadi moi si moi ya kilo ya mbongo ya ebi makambo na solo là et Dorcas Lando na pesi bino bambote place boza et Tedis kotala ba makambo ndenge zo se passer nanu lelo fi ba covid oyo ezate po parce que tozama motema mabe na Fabregas mais kolandela ndenge mwa ba kambango zo kendele neti ba concert na niveau biso to lingela esala neti ba concert pena et pesa mananu te accès ba beta et cause na ngo producteur à cause na motema malamu wana bengisa ndiko na biso abeta mais vu conditions sanitaires où c'est passé awa na bapoto. Je ne pense pas que le gouvernement, tout le gouvernorat où il va avoir plus d'opportunités que nous les on est banana au beta massiko. Et na Fabregas c'est mort au Lubani, ba courage na toujours et surtout na yego c'est la première fois surtout les appels la première fois aya causer na terre oyo abeta nous les mots ya makasi mais ma ba musicien et ça une très bonne chose. Mais ba condition peut-être né goya ba condition sanitaire on est kopesi moi kokoso ya obeta awa ba condition sanitaire awa de kopesi moi kokoso mais sinon bonne chance na e a beti p3 pour faire moi trop tout monde est sur na ba live na ba concert o bande europé et belé ba ebi Fabregas mais sous batali historique à Fabregas na bandu les ndenge musique na biso kendelara peut-être a beti moi mingité abeti mingi te na basola ba awa mingi ezaki ba showcase mais to c'est la susu na makasi ya producteur na yeye moko peut-être faut beta concert mo ya bien awa ebo pese susu moi kilo na ba valeur ebele bonne chance na ye quoi très aigué la vite ya matin mabanga na ke epa ya ndeko na biso président Reagan na moni de retour président Reagan to ba ina point oyo par rapport ya Fabregas ndenga pesi programme na ye ala o matama panga te di na ye di il y a le 13 mars oyo robeta na Lyon na évité po na yo okolo bani po na Fabregas concert le 13 premier concert na beta na poto ya munene. Allô président Reagan oh Matel Mabanga très aigué. Ouais en fait na pesi yo zwa question na o répondre biso par rapport à Fabregas robeta le 13 mars na Lyon na France na évité so yo ko bani bon moni ka ndenge ndeko nanga sans micro ba toloba donc voilà mon frère Patrick donc aza pratiquement na raison donc ngane naza même avis na ye parce que moni lelo musique lelo vraiment ba concert ba beta on kana ndenge ka ya kanai kaka vous comprenez ba zo forcer hein donc toloba ba zo forcer vraiment parce que vu que d'abord tout à l'heure d'abord pandémie oh ils ont frappé et puis tu reçois sous point sous important ça point ba combattant parce que to boy en côté hein ba kota suka ya moton to sala ngo oui bazana bango wana hein mais na pandémie na combattant il a déjà combat mi balé aux hommes to tchaka ngo déjà il y a des combats to combattre sous pandémie en même temps sous combat au biso to yebi ezala na nord donc to pesa ka bonne chance à soka robeta parce que biso to yebi ke
ndule eza cop na bango neti biso cop na biso eza tozoya opanza nteke bango cop na bango ezali abeti mindule po alesa famille na ye donc tokoki vraiment kotiela bango mwa bapote banane te mais toyebi ndenge situation ya mboka na biso ndenge baartiste baakompagna bandeko na biso ni ya politique donc c'est tout à fait normal tokutana babiloko towana yango siko donc mpona ozala un peu bref mpona monopoliser vraiment parole te elo nango olobaka ezaka bonne chance à lui soka obeta eza esengo na biso tout parce que eza matière baopesa biso to ya kolobela yango donc voilà coup de chapeau frère donc akendeka ndenge okende wana soki ezalaka ndula ebeta parce que obosana te bavrai français oyo tout oyebi bango oyo babetaka bandule na France kuna baconcert na bango eza déjà reporté Nino il fallait abeta reporter na septembre reporter sous na décembre donc reporter donc quand même batala rapé hein bazo rapé mo ba idée na bandeko na nyonso tout hein et comme bango pona nini pourquoi comme bango donc voilà là on a koloba yango na coup de chapeau ba félicitations na eso obeta biso tozala na rapporteur solo lango ka ndenge za na ba chaîne na biso quoi donc voilà là on a koloba ce président Reagan tozana un pendant la 4 heures so il m'a matin mabanga te na yiki so ka zo na je kitoko président Reagan on a question na yiki so ki olanda nga malamu so go réagir comment ah yema mateli mabanga connexion président Reagan c'est difficile pour tous micro na écoute ça ya okanga micro na ya okanga en tout cas pour na Fabregas ka ndenge Trezeguet utoloba on a des combats ya ba combattant na ya pandémie oyo ezosila te parce que baninga mususu tisiko bazara confiné mais ba mekape kotala bandeko mususu ka ndenge azoloba bato banile ba concert na bango mais tomoni pe we rançon na tie tomoni batebele baza na ba concert ba obeta na Europe mais so bamoni que bango ba robeta na bango ango baza assuré en tout cas tellement ba congolais ba artiste na biso mboka to lo bana Fabregas car bonne chance nous sommes là pour na ko analyser to rozelara à tout mona babilili tout mona né concert et koleka donc ba bonne chance na ekaka Trezeguet ouais comment kabino ne bozolo ba comme si vous faites sa chance que Max des amusika quand même c'est possible pas bête na ye bon moi ça ko arrêter le temps que malade des alaka tina moins de Max est-ce que yo oyebi oyebi mesure nini o bazuiti na mars wana on ne sait jamais je comprends total déjà na minute boza confiné na ko ba déconfiné bino te na France en il faut yeba pete est-ce ba déconfiné bino te parce que mars en ezaka kala mingi ta donc dans quelques mois à 3 mois 4 mois mars ezanangwa au monde donc c'est tout à fait normal dès biso neti biso ba vol international les a bloqué bafungolika nzela ka moko Turquie Moscou esili ozomona eza pamba te bato bazongo bajete hein na Canada kuna bakangi ndeko na ngai eza bajete msu bato bamona mambo ya pandémie bajete bato eza ma bajete ozo comprendre tant tolo babongo tozo mamo allusion bon ndeza boye pourquoi d'abord Nino reporter sous pourquoi Nino reporter eza déjà et risque donc ce sont de preuves tangibles en fait. Ce sont des preuves aux c'est déjà que nous les on est bête à manangoté. Parce que tant on monnaie déjà Nino a bétité. Ba mat pokora il fallait pas bête ba conseil ba bétité. Yo siko congolais au bêta. Ah papa. Toujours mais Trezeguet ezaka bongote ezaka na faculté on a teza makambo ya producteur na ndenge producteur azo solo na république mais au moins maladie au monde là so bangela ngotro so comprendre ba mesure do so ma tout le temps ba do changer ba mesure au fur et à mesure donc si on a biso ça artiste na biso beta na faculté on na lobeleli eza na lobeleli pourquoi na pesi bango piste batala ba artiste lokola ba Nino baza réputé na France o ba so ba tili ba donc eza déjà moi piste moko o faut batala bango lokola bango bazo réputé pourquoi bi biso toujours reporter té ozomona parce que c'est ça dans la ndenge mo bongo quoi to boité ke ba obeta pandémie il y a de techniques au bango ba otala il faut peut-être to rola la to la muki boye dans 2 ou 3 mois ba activer ba vaccin peut-être même si le discours à Macron déjà le bec que il faut tout sur ba vaccin comme il pénal l'impératif voilà so il n'est pas activé na ba vaccin
peut-être même sous baroki opesa pe bato ba vaccin concert ebeta manango mais est-ce que bato pe ba ondima ba vaccin ngo est-ce que bato ba okende pe c'est ça tout ça toujours dans conditionnel donc c'est un peu ça si mais mutako ndima vaccin tout comme mutu pa ko zo vaccin déjà tout total na information bato ba lobela biso ke vaccin on peut être destiné pour tout le monde te monde et puis regroupement déjà mondela zo bangela ngo ya plus de 1000 ou 2000 personnes déjà ça tout dans la mois ça la ngo za rapena moi arrêté et ça moi étouffé moi je Patrick abi par rapport à concert à Fabriga ça na intervention moralinga passer message nani ndeko moko fan moko alobi a passer message pour un concert à Fabrigas. Ouais, avant passer c'est pas un problème. Passer message tout ça na pour na yango. Passer le roi de Fabrigas a passé. Alors tout kayo. Bon, par rapport à concert ya Fabrigas. OK. Bon, na lundi Trezeguet. Par rapport à message à Trezeguet a na raison. En plus, il y a 2 combats au Trezeguet à lobby. Il y a un, où il y a plus difficile, il y a maladie, il y a Covid. Deuxième, il y a des combattants. Mais il y a remarqué dans la mission congolais, comme si bazulinga kubeta concert comme si na batembe comme si bazuluka beta concert ba raisonner ba pona bango bazobeta concert par rapport ya muninga par rapport ya mutu par rapport ya bo na lo baraga lo moko en dehors il y a ba malade en dehors il y a ba disons il y a ba ranking na bango bazana ngo ba ibaka yango ke disons pona kubeta concert mutobo ya bango beta concert azate esengi baye ba sololi na bandeko ba combattant na ndenge ya bien après baluki terrain d'attente ba sololi après ba soki condition ni bango ba kopesa ba pesa pour beta concert na loyengete na loyengete ba te belé ba kufi na concert ya Bexi o elikaki bano ba kotaki ya mike na concert ya Bexi ba pesa ba parents na bango ba malade ba parents na bango bazalaki makasi te pona ko résister na maladie wana ebele bakufi na yango disons bazolinga babeta concert mo lokwa na tembi na oyeba te oya tiel baya baobeta ngo na tembi to baobeta ngo na nini c'est dit comme si ba congolais ba raisonner te balinga ba congolais ba ya place wana ba concert na bango esa po ba zo malade po ba boma ba il faut pas réfléchir parce que réfléchir te même si congolais bazalo quoi banayebi ke so bazalo quoi banyama to ba raisonnera to balingaka ba fanatique yango finalement nazoyeba te ba congolais so ba raisonnaka to ba raisonnate et comment ça la biso passe comment fait-il ba congolais ba disons bazo protéger na bango population oyo epesa na bango mbongo te na ba maladie wana mais pour na bango sentiment na bango kaka ba ya ba beta conseil c'est pas normal et là on ngala lobaka yango wana. Merci beaucoup mon frère. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. On a été, on a bimai par rapport à appel aux côtés, je sais pas, dérangement dans ma casse. Yango quand on a la direct, yango appel les côtés. On a évité, on a une président Rigen. Bon, Ndekonde a réagi, à méga qu'on réagir par rapport à point côté Tozala qui a concert il y a Fabrigas. Félicitations d'abord na maman Saratola. Félicitations à elle. Omoni, toko ya na ba sujet boye. Mais l'intervention peut et ça la biso peut surtout baksa sous sujet goût na ba argument quoi. Voilà. On ndeko à intervenir bien. Oui, tozanga moi kawana ya ko souligner sur makambo Trezeguet lobaki. Trezeguet avocat makambo moko za ba guerre moko d'abord to bana ko ignorer za des guerres. Moko zo kende sur le plan physique, monsieur zo kende sur le plan mental. Voilà. Mais sur le plan physique to chango combattant. Wana toyebi ndenge to sala bango ba commencer makambo na bango eza droit na bango peut-être ça o bango ba remarquer na bango na biso o bango ba yebi comme réalité bango ba yebi mais o eza sur mental à bato. Moi je trouve pas que les lots mondele mo déjà tika biso to se recouper na ba chiffre moko eza exorbitant pour a banga déjà mondela sala la provision ya makambo na ye
ndela jisa lokola congolais te jisa lokola ba noir te biso to jisa eloko ke to bosani mba monter ndela chaka provision akopesa date boza déconfiné mais à prévoir les sous qui na date wana to lekisa ta sous 4 mois moko boya observation les sous ce qui épidémie on est complètement et surtout que to songi sous na deuxième vague pour autres ça confiné aux deuxième vague deuxième vague ils sont ni pour nani parce que pour na bango ba mindele ba français ba monaki c'est comme si ba libérer qui biso très tôt sans pourtant ba tenir compte il y a provision na bango il y a une deuxième pandémie bango moko pe lisusu bazo tia mesures de sécurité bazo prévoir que est-ce que troisième vague ezalate na ba angle wana peut-être toko situer place nini tozwa solution ya makambo na biso par rapport ya concert ya maeso mais ce qui est arrivé ka beta vraiment que ça a bonne chance mais ndende kwa lobby excuse nenga lobby que bandeko na biso pe mususu ba concert ezate po nani abetaki oyo abetaki na gauche to droite to ya lokande to kufango non to beta ba concert po to oponi concert ezaka plaisir ko concert ezala wa délire to ya délire osomona ko communauté na biso to linga délire wana mutu mususu asombaki alengi batu fo bamona eza délire concert so eza na poto vraiment boyoka ke ba congolais ezaka pena communauté za inoptisée tozala penza wana ozomona ke tout le monde ngombi ezalaka tobeta concert na goût wana ke obeti concert et surtout Fabregas c'est la première fois même ma mission na poto fetikala na histoire fetikala na histoire ezala ke ndula libosa Fabregas c'est na CD za na disque basali leur ba promotion na ba kin ba t'équiper ba CD et ça bien ça été que abeti concert moko ka doué abeti yango jour moko deuxième jour troisième jour ba lobela ngo liso Patrick Masidi merci pour la réaction on a na kota point moko bona éviter bandeko j'espère totaki émission ya Robin Mundi ba auto sala na ndeko na biso Cynthia Kapashi ba salutation place aza na éviter ngana ozwaka point moko wana on a landaki Robin Mundi keno ye azomona nzie na Congo lokola musicien atikali kaka moko mpona ba trophée mais tandis que ye moko aza artiste azomilongola na kati ya ba artiste yango ou bien na éviter po azozwa parti pris ya fali ou bien koma na éviter bino par rapport ya terme na façon na Robin alobeli wana éviter si bokoloba ndenge ni Trezeguet par rapport ya raisonnement na ye quoi bon moni s'il faut réfléchir un peu makasi na eloko wana na kolobelo mo kaka ezaka ke na vie d'abord il faut za le roi ba Socrate moni donc tango ça likambo il faut pas ça likambo zela même susu moi gain moko bo ebimelo na gauche to droite donc ça la likambo na ndenge yozo inspiration zo la yo mais pourquoi on appelle cet exemple là on a remarqué quand même que ba Michel Belé ba komi ko luka plus moi ici de sortie moko boye et pas ba musicien misusu donc entre autres toko tanga neti Robin omoni aza tokolo ba azane na ba talent na ye ozomona ana ba talent na ye mais ye moko de ye moko misusu ami ebate ozomona de ye moko ami ebate à ce qui concerne le trophée nenga lobby wana bon ça n'engage que lui hein ozomona donc mutu na mutu azana liberté de liberté d'expression donc ye mone mtakomona mambo ba mais à ce qui concerne carrière na ye concerne na ko pesa ke atanga Socrate mingi donc soko atanga Socrate mingi à comprendre plus surtout na domaine na bango ye bandeni a kozo mapapu pe pimo na ndenge na to boyite ba fali ba grand ba sa ba chemin na bango il faut bango pe ba luka ba bunda oui kondima musicien ils a bien hein ndinga vanda zo ndima fali azo ndima ba faire azo ndima ba tout ça nango bien mais a luka pe émerger na quoi na emoko aiza rateke na ba émission que yo c'est comme zo luka ba tout mo ba ya ba tirer attention non parce que ça qu'il est là on comprend bien que ba tout ba mo luka ba dembela mutu mo po ebi ke mutu na ba fanatique il y aura des fans ba yo changa po mais sur le talent intérieurement ils a ba fausseté donc voilà impression na ngana ko luka Patrick Masidi
Ouais, dis ça match. Là, je tiens. Non, après, ça n'a pas été dans le Masidi, avant réagir, tous on quoi bengi biso nga intervenir. D'accord. Tu peux savoir bangon ne batala biso. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir Yaya. Ngina intervenir na makamba ba trophée. Tozo yoka. Bon, likamba ba trophée eza lokuta. Trophée eza lokuta. Disons, na éviter critère ya trophée ba pesa ka critère ya trophée par rapport ya quoi? Na zo baté que pour tout moment na kaka trophée yé mais critère ba pesa li trophée ezo e banati. Disons trophée eza na critère ni. Meilleure chanson to osala kinini na année tonte moni na éviter ce que trophée za rapport na concert. Trophée na tikala mona trophée pour na concert ezala raté. Trophée za rapport na disque. Pour pas pesa mutu trophée faux disque. Disque nini fali ya teki o e baté batu o pour appeler les trophées. Na éviter disons année 2020 fali azana 0 na eloko moko te. Na éviter concert eza 0 parce que peut-être so bazo liboye baté concert a fali ezala ki 0. Ti le concert wana vidéo nango ezala raté. Abimisi allo téléphone 0. Na éviter trophée ba PCL na éviter eza trophée ani pour ce banate. Trophée ngo o bango ba kindaka fali. C'est dit maître Kim Souci aza congolais, aza africain, ala na passeport congolais. Na éviter ce qui trophée ngo ba benga kaka ye moko ayi aki azwango. Na éviter na année oyo so to lobi ke na disque ou na chanson o ebimi na temps ke o epaté o ekangi o internet monde pe ba télé et ça regarde moi affaire. Bien sûr akoki ko so yango te par rapport au ya temps oyo ani nzembo ebimi temps oyo to ke na fin de l'année mais fali année oyo c'est 0 biso vania na France na Paris ezali capitale ya musique congolais. Concert wana esimba te parce que concert bat bakenda pona esengo mais concert bat bakenda ki ya bitumba ça veut dire na ngamba concert 0 disons na éviter trophée komi kaka boye trophée mais trophée ezalaka na télévision na bango tomona yango pete ou bien parce que trophée il faut manifestation bat bamona ngo na ba chaîne internationale ba moni trophée parce que ezaki Afrique eza déjà international faut ba chaîne internationale ba lakisi ba moni que cérémonie salamaki ba pesi mais tous kaka trophée critère à trophée ezani toye ba critère ko ba pesi la trophée to po oyebani po oyebana kala ba pesi yo to na ba pesi la trophée par rapport à événement ya année. Na ba Congolais en Afrique centrale, mutu akoko mérité ko soit trophée na 2020 eza petit na Innocent Balou. 2020 na Afrique centrale c'est Innocent Balou mais eza fali c'est 0 cette année 0. Wana na toza clair penda na ngambo wana. Elo na ngalo ba yango na tikibino. Merci beaucoup Ndeko. Oya mbandeko mususu pe on dirait nga intervenir. Allô? Allô? Oui, bonsoir papa, vous êtes en direct. Bonjour, bonsoir à la vidéo. Toujours la démission, mais monsieur les amis, les autres qui me bien. Maïtia m'envoie. Naleki obenga mpona na recadre mutu autour benga na part totika mutema mabe soki mutu azosala musique avenir eza mabe ke kitoko foto kusilaka lokuma bongo trophée wana fala azwaka mérite akatika mutema mabe regarde moi ngwe bete bete sur pas juste vendre na photo ebeta esika ntikindana banganda ya bakongolais te yoka yango ati wana ngana posala na loba batika mutema mabe eza na ntina moko ndeko napela na tuna ye question ndeko et akata defuna tuna question c'est bon on s'est fait l'émission madame merci ndeko il faut tika na tuna ye question fait na tuna ye question parce que na posa tuna ye question bon j'espère ozonga na tuna ka question bande nyonso o utobenga biso aolela ba critère nini esalaki
Fali azwa trophée ndeti ya 2020 soka koti apesa biso réponse wana Patrick Masidi to continuer là. D'accord, merci beaucoup Tedis. Là ngana pesa la mbote na bandeko na biso batala biso si ya Molex na pesi mbote Dorian mukoko na pesi mbote Dorcas Dinema na pesi pe mbote ya trop 10 omoni ba makambo oyo ya ba trophée faut vraiment qu'on analyse en vrai et bien. Vraiment po ezo regorger culture na biso nyonso na l'ensemble. Ozomona. So lobi mabe ezaka ko diminuer pe kaka culture na biso. So lobi bien et matisi pe ka lisu culture na biso. Moi je pense que tout banana nous ya koloba par rapport ya de quoi le sol ba très bien ba critères et anime. Oui, certes, ba critères faut ça to e banana ba critères et anime. Est-ce que va nominer pour na ba PC trophée pour na 2020 ou bien pour na 2019? Je ne pense pas que ça trophée pour la 2020. Voilà, déjà wana et pesa biso lignée to angle ya ko ça l'attaque na biso ko to ça la sujet bien. Voilà. Donc c'est-à-dire bango mala banda to biso batu auto ça donc biso susu photo to tuna lisusu beto to se ressourcer d'abord c'est donc ndeko bon abenge. D'accord. Ah bah ben, Maman Congo, vous êtes en direct. Bonsoir Nadia Opéra. Bonsoir Sarah Tola, bonsoir na bandeko nyonso baza na live na yo. Na ngina intervenir bonsoir bandeko pe ba Holanda na niveau YouTube na niveau ya Facebook. Na ngina intervenir si c'est possible hein. Ouais, tozo yo ka biso nyonso. Bon, na intervenir pour un tout petit peu hein, parce que par rapport il y a pas trophée. Bon parce que normalement na bande qu'on a biso na Congo c'est vrai que eza faute na binoté eza pe faute na bisoté eza faute ya ba Kambiamboka on est un peu sous-informé. Moni Congo vraiment na niveau ya média to bimaka vraiment trop hein surtout bino bande ko boza na nini même ba o ba na diaspora média etambola raté pour qu'ils soient information média ezaka sur place et à la télé ezota la ba musicien de babimi na mne ba memela bino ba nouvelle na ba image au bino bomonaka. De un, il faut savoir que bino to message pour lobela ba chronique musicale, il faut que na ba concert mingi il y a beaucoup de tricage. Ba tricage za kanini par rapport il y a full na public. Au moins na penza caméra et bendi na ngo batu et réduire espace. Voilà. Mais bato batala par nombre de billets. Tout nous sommes à niveau de trophée. Parce que bah, Congolais mingi, on a l'habitude de s'exprimer avec des sentiments, mais pas avec les faits réels. On est là que bon makana biso na Congo et là que peso bon mapé musique na qui chronique et ça que ça la intervention na ba sentiment personnel. OK. Surtout tous on a ba trophée, on a dit que mondela pesa mutu trophée par rapport il y a disques et le nombre de disques vendus. Voilà. Soki mutu sikoyo na Afrique na teka Congo te. Soki mutu na Afrique a commis à niveau ya reçoit première fois trophée, 2 trophées, 3 trophées. Ça veut dire que aza connu na Afrique automatiquement faut aza connu na Europe na Amérique. Il faut batia yeka. Sikoyo na ina beta c'était na ba musicien na biso ya Congo. C'est vrai que pour mon que soit disant eza fierté basalaka. Mais nos musiciens en Europe, en Amérique, ils sont pas connus. Tant bayaka ko évoluer na bamboka neti ba Paris awa c'est juste na niveau ya communauté na biso siko yebisanga na communauté na biso toza déjà communauté moko pauvre siko nombre ya ba disque ngo to somba ka pona epesa mutu trophée na yebite même na pays ya Afrique. C'est pas tous les pays africains au bayo kaka fali. C'est pas tous les pays africains au bayo kaka faire. Mais attends pour moi bango ba gebeta concert. Il y a beaucoup de Congolais au bazana bamboka pays Afrique na extérieur au bakotaka. Bamsusu bakota na bango pona elenge net biso to ka musique ba américain mais même si to comprendre anglais. Mais il faut voir que ba américain ba te kaka na Amérique te, ba te kaka dans le monde entier. Mais nous, les Congolais, ils vendent où? Bisous, moi, dans nos pays pauvres, de somba kabarote.
Ozo comprendre. Mikolo bakomi kobika kutu na moi YouTube, ok kocha moi vue, ok kocha moi view. Mutu oyo azobeta moi musique, oyo ezake bamboka mususu ezo s'intéresser nango eza Inox. Parce que Inox wana azobeta ba genre moko boye, oyo ezo kota neti na ba musique ya ba Jamaïcain, ya ba Nigérien, oyo ezo mona ke ezo ko propulser quand même, oyo ezo mona ke ata mwana ya biso ya bana biso ba diaspora, bazala na facilité na ba feti, na ba boîte mususu okoka na facilité ya njembo ya Inox. Mais bafali awawa tala pona koyeba so muta yeba ne botika keka na aéroport ya mboka moko boye bota ya public na ye bafali esi na lobango bawera bafali bajibe ton bayaka awe babimaka ba incognito batu bakenda kozela bango eza batu na bango bafana kwiti na bango o bayebi ke bakokoma na avion ya 6 heures baye bakati bapongi na basi na mibali bakezela bango jamais okomona mundele kosenga autographe mais tomonaka ke soki mutaza na Sud-Afrique un musicien sud-africain où il s'agit de trophée, c'est-à-dire que même n'importe où l'obéla trophée musical les élo monté que pour l'obéla entre ba chronique ba kolobelango pour moi so yemfu yembaka waka ou yembela coupe du monde aza na pays ni maintenant akene ko yembela coupe du monde d'Afrique du Sud kuna qui n'a pas entendu ça qui n'a pas écouté siko boyebisanga ba musicien na bino o bazwa ba trophée ba tekaka combien de disques parce que awawa pour ne pas payer ça mon trophée c'est vraiment une étude suivie dans la maison de disques mais bon tu as biso ba jewana ba trophée na bino o soki pesa ka manigancer soki bazwa ngona ba sa mesa ya buwenze on n'en a rien à foutre de ça ba trophée on pesa bangoni comment ça se fait que so fali aozo ba trophée belé jusque là tu na ba niveau ba Europe na Amérique à part ba camarade ya bandambu wana aye banité. Ah non, mais il faut arrêter. La tigre va tout sous intervenir, mais moutoumon quoi qu'on contredire ngate, pour ils a pensé nanga. Batika biso bongo. Jusqu'à là, bah ebanika na Congo, RDC, Brazza, Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est tout. Mundela ebi bangote. Pour ce mundela ebi bango, faut tout le monde a bango na bala 6, na ba émission ba top 50 awa o total ba musique, o total ba Yusundu, ba nini, to tu comment na fali na binote ni faire encore je pense que il fallait qu'on a TF1. Je pense si j'ai bonne mémoire. Faire encore abimisaka moi single moi nzembo moko boye alekaka lango na TF1 mais fallait jusque là attendre la chaîne ya France awa moko non ba bengi ça a été alors laissez-nous avec vos trucs de trophées merci beaucoup merci na binonyo merci beaucoup merci beaucoup Mama Congo tola Mama Congo na loba bien allô Mama longonya na yo loba en direct hein en direct mon frère. Ouais, juste pour nous participer à l'émission. Ouais. Quand on le voit, tu sais, musique, dans quel endroit on a un trophée. Moni trophée, premièrement, il faut voir les critères nini bazote c'est la trophée. Problème est d'aller te critiquer trophée. Avant de critiquer trophée, il faut contacter nous, la personne qui va payer sa trophée, na critère nini. Donc critère nini bazope c'est la trophée net peut-être fali azeli trophée afrima na critère nini c'est ça le problème est ça que informé moi ce qui nous a informé na critère on va passer ndé muto ya ko critiquer ce ko yo ko critiquer ba pesa ka fali ba pesa ka fali bon ça on a sauté to ko critiquer la pesa ka ba pesa ka mais ba pesa ka na critère nini c'est ça ba pesa ka na critère bon sikoyo innocent total parce que total na 2019 tout le monde ba biloko nyonso ya innocent et cartonné abeti ulandi abeti yo pe ba pesa yo ibimi planétaire na tie mutu nyonso a défi mutu moko te atikala kosala eloko bongo esali planétaire net inosbi na tie mutu nyonso a défi akoya yo pe ba pesa yo babini yango monde entier mutu aye kolongola yango eza oyo ya Jérusalem nde aye kolongola inosbi effectivement Jérusalem oyo Afrique du Sud aye kolongola inosbi bon sikoyo ye atie donc atie pe ba pesa yo wana bon sikoyo toke na prima azweli yango pété na se plein traité mais na mitu na bon sikoyo na 2000 trophée na fallait azwi ya 2019 to ya voilà yango ba question donc tozoye ba donc c'est que trophée comment to critiquer comment donc comment association ya batu moko boyo wana ba yebi ke batu na bango ba pesa ka bango ka pona ko propulser bango
Donc comment Pour la moni Nzembo baemba na Gaz Mawete pe 8 trophées. Donc Nzembo ane ebima na 2019. Bon, il faut biso sikonde toza boye batu bakota recherche bayeba ba critères nini oyo Afrima azopesa ba trophée. Donc quels sont les critères? Pourquoi fallait azui ba trophée nyonso? Ata kutu ba critères en gros vraiment. Donc Nzembo ya fali ba sala na Gaz Mawete wana te. Bon na yebite hein. Mama Kongo auto bawa ezara pe na ba vente ndenge bazoteka na ba streaming ndenge ezosombama. Bon, c'est ça les problèmes que critiquer karaté mais il faut c'est ça. Il faut avoir l'information makasi pour oya ko critiquer donc critiquer d'une manière subjective il faut avoir l'objectif parce que si on habite aussi à mon analyse muke fali à côtoyer ba artiste mingi bateka na France asala sala na bango ba featuring et pesa epe ba streaming na comment oteka mape makasi ye pa bendi Gaz Mawete asali na featuring peut-être pe yango wana tende sala ke Nzembo wana pe ezo trophée bon to ko analyser ka sur yango soko sisi okati pour que bandeko misu pe ba intervenir voilà c'est pas des hypothèses voilà les gens on va hypothèse bon peut-être on a ba recherche ba recherche voilà donc là sur la hypothèse de émettre comme ça na souka souka pour faire une recherche pour faire la joli yango parce que ko ka musinga Innocent Binde azu trophée ça c'est comme musinga yango wana. Comment ça? Comment ça? On dirait 2019, tu espérais 2020. Mais on a yebi, bachaka pe vote, bachaka pe batu ba voter, ba vote pe salama qui bon. C'est ça aussi le problème. Peut-être c'est pas aussi le problème, c'est ça. Mais et le rognon soka ka muto sali, ezala kaka na imperfection, et loko parfait ou muto sali ezala raté. Koteri ezala ngo vote, koteri même na ba ballon d'or, koteri ezala ka bomoni ke ba pe partout ezala ngora bongo. Donc nyanga na mona ba trophée ezala na surtout en Afrique, ba trophée ezala ngone loko te. Problème que peta musique na yo, donc beti musique na yo ba span no ba captango. Ah ça va. Bomoni pe sali rage, il faut dans la fière. Merci papa. Ça va, merci. Les autres continuent mission hein. Que mais ça reste la faut aux pause et on me propose de continuer comme de quoi suka. Allô. Na okata ba pause. On dit koto ba obenga loba na onde ko na oyamba bango loba na on. Trezege nani Masidi nalinga to plonger mbamo pour engeke ya lokwa ya tokotina ba trophée na par rapport à Inosbi to pesa Inosbi raison nenga zo silka par rapport à ba trophée na eza ya mabe eza faux to kota mwana te mais na to yoka na ko se mo rapidement makambo ba trophée je pense que bomona ki Inosbi sa live moko ameka olobela ngo nana photo nango kutu awa Inosbi akoma yango na bitoko tana poana mbamoko Inosbi na live wana komi n'associez pas mon nom qui fait de grandes choses à une cérémonie où on mélange tout le monde avec des artistes comme le Fanico. On ne sait même pas si c'est un artiste qui souffre et un DJ kérosène. Donc, ameki koloba par rapport à la catégorie qui est na artiste au Fanico, Aza Benenois et puis na DJ kérosène ou ivoirien. Donc, wanizaki ba propos oyo Inosbi atenaki na live mo boyona. Donc Trezege ngai si fo na compliqué na yoki mama Kongo nenga lobi bravo na ye Ndeko za na moi rapidité na pesi oka 2 minutes s'il te plaît biso pe photo to sala pe analyse na biso ouais idée qui m'a il faut kima zongi pona mirate pour recadrer maman mutala ba rotula ba pesi fali pour faire na critère OK na malamu na minute opinda moni ndele la sunga biso monde ya lusuka monde akala tito fanda to sala ba diba mo nga ba na like tokende na ta na Google to alupeta omona tokende na YouTube musicien on a biso na Congo wana na za na ba bone bele na ni na bomona tokende na Instagram to komona tokende na ba vente lo ma sama na internet tokende na ba vente to na ba Spotify tokende na ba Deezer omona tout fala za likolo maman to beta lisolo concernant
nani inosibi tango kofia toza kofala na Diamond tant c'est Diamond nini azola sa Diamond ba trophée nini ba trophée frimo bozo mona mabe Diamond a bete na moto mais Diamond am ta dimisa le ko mona inosibi ba nenga dimi yango mona na misa ba c'est Diamond ta dimisa mais ba trophée ba ba zo ko ignorer pas fali yango pe Diamond a bete na trop parmi biloko zo sa kofi to mona zo accepter na ba trophée wana to tika mutema mabe so yo mutu azana top na top bino boza presse faut boyedaka biso to comprendre makambo et surtout ça rentre là bajour franchement parler on se fait la demi pourquoi le kuta mabe na zawa batala na ngayo magazi masinga ngana finga ateme na landaka openda moi tout sala ka bon et tout ça nga mutema bajour na on se fait na ligne yo koti kende na ngo kende sala émission na ozala net pour tala ça important là tina mo te ko na mutabo so mutabo non tout aux gens tout à sur le matin là mon avis sur le matin là biso mais na nenga musique on se fait là no maskas paso ça l'émission là ba jour ko tira na liwa merci ça ba toi ba tika ki mama kongo abikata ye ça va tout là loba to mbala suba tuté photo loba to za na besoin biso pe to loba tout ça la analyse tout ça la moi na même longueur d'onde que bato ba la biso ça va toi là oui on a dirigé direct mais oui on a dirigé te na bien on a dirigé na to tenga permission pana yamba OK nani Massi continue donc soto lobby ba critère so il faut koyeba ça d'abord ce que ça 2019 donc ça veut dire fallait pas bengisa Inosbi ce que ça qui 2019 mais tant on va sélectionner parmi bateaux que nous a ba chaque candidat qui soit trophée ça veut dire que elo ba salaki ba chaque on a 4 ba tenir compte mais ba chaque na catégorie même catégorie na fali ou bien na même catégorie na artiste ni wana peut faire sous sujet dissertation faut discuter sur yango pour Inosbi asali ou asali certes mais na catégorie nini oyo ye azalaki nominé est-ce que bazaki na fali c'est ça le problème quelle catégorie bazela qui est catégorie nini bazulela qui est so akutana na ba vielu ce n'est que normal aozwate na bato pe basalaki ba biloko na bango pe betaki bouchaki monde peut-être akoki pe kozwate na o fallait asalaki so batiaki na catégorie o bato basalaki logo te et aux appels peut-être normal qu'il fallait rapporter en haut. Todo sous-estimer mutute tozo lingato bakisa moi éclairage na bandeko bota la biso. Tolo bagate congolais lingaka congolais tété. Mais au monika na bandeko bota la biso, soto ke lelo to suivre information à la source soto eli bango par exemple na lobby te ke sa bongo. To yeke to lobby sarato la trofa fallait ça lukuta. Et puis combien to kofinga mais peut-être que ça fait vérifiable et vrai. Vous faites sauver le lobby. Na lingana faire comprendre que Congolais sont les vérité au télé na table à oboya peka vérité. Soko yeli peka lukuto télé na table à oboya ka lukuto mais finalement to lingaka nini. Ça to lozo comprendre neto sala kaboy. Moko ofando lobby na sali ba recherche na nga personnel. Na yeba qu'est-ce qui ne va pas la musique mais so y na réalité wana nako ya la ksamiso donc congolais aboya ke logo même si ayebi réponse na ngote maboya a vérifier te mais muninga wa sala fora vérifier on y met en PC tanki na yelo kwa na facilité ayo kana na téléphone to alobaka na télé yende mutu ba otala po congolais linga buso na place ya ko se cultiver to ya ko se documenter biso to lingana biso bon mutakala mo etikala ki koto ebele ba otala mo ebele ke lo mo ba lo la valeur à culture na biso ba otala te ndeka ba benga ba réagir mais so ok o se documenter o supena o sali ba enquête vraie o yesi kona biloko officiel ya makamwana ezala vrai ou ezala faux so etalango devant la télé o gozo o yo gozo mais musala biso so banga te ba insulte na bango musana biso zo banga ba insulte na bango te musana biso to senga biso kaka il faut to kendeka ko sala ba investigation wana. Moi je crois bien que l'artiste na biso
baosala mpe misala ezomonana nga na otyaka akombo afali te baotya bango nyonso misala me esala mpasi so biso moko public oyo tokonsoma bango tomonaki oyo asala ya mosala yaki azwi yango te yango nde mpasi na biso oyo asala ya mosala te azwi yango ezala mpasi ezo honore mpe bato bapesaka bango batrofa yango te yango mona bato mosusu obengisi bakende mpe kaka te po ayebi deja ndenge sepasaka mais naosenga na bato baolanda biso émission lokola ebandi boye bato totyeli bango téléphone ouvert esali Sarah Tola en tout cas félicitations na yo esali idée ya bien tobanda osolola yango biso na bango tozalaka biso te nde biso na bango tobanda osolola bo ebanda opermettre biso toyebaka nini fo toloba e tozolobela banani bango mpe baréaction na bango ebanda koaportele biso balumière ebele batrophée wana yango te nde musique eza so agréable à l'oreille bazala baartiste et non bazala bato oyo bakozwa trophée yaka na mérite ya mosala trophée yaka na mérite ya mosala moi je crois bien vrai trophée eza au public to population no azo consommer soki na mental ya public baolobake artiste oyo azalaka vraiment so azobeta nazalaka pena na souci ya koyoka ye to naza na âme na ye donc c'est-à-dire Allô? Allô, bonsoir. Ouais, loba makasi ndeko na biso za en direct. Ah ok, merci. Bonsoir. Bonsoir papa. Allô? Allô? Ah ok, nenga pesa nenga bakisa moi vie na ngai par rapport à ya likamba trophée hein. OK. Ah ok, merci. Et avant bandana nous n'appelle pas nyonso mbote nyonso baza na plateau na bambote na bino. Et nenga lobaka boye pona likamba trophée. Ngana yebi que ba américain basala ndene. Napesaka moi exemple moko ni ba biloko nyonso ebimaka de janvier. Au mois, si je ne me trompe pas, de décembre. Par exemple, de 2019, à partir de janvier, il y a mois novembre. Vous comprenez? Janvier, novembre, babiloko nyonso bimarawana, au moins na siko ba pese lango ba prix. Siko oye bimaka après mois ya novembre. On a pris net ce deux années c'est 2019. On a pris siko ceux qui va salir sous à partir du mois de novembre, par exemple, si en novembre, les sous, c'est 2020. Ok. Va compter, va toi, nyonso, va qui, va passer, va sous, va prix. Ce qu'on bimi, c'est après novembre, c'est 2020. Mais c'est bimi, c'est décembre. Bon, on va partir à décembre, va nyonso, ça va partir à décembre. Va compter, va sous, trois pièces, va c'est décembre 2000, non, décembre 2020. Bon, après, ça va me soutenir à novembre 2021. Au moins, on va kendara. N'a pas qu'on va kendara bongo. Mais oh, il y a biso Afrique, il y a un de bande comme ça, ba critères ni ba opesi là. Oh, en tout cas, merci beaucoup. Na eloko bosa na boende et kotumbo la question na biso boende et pesa ke question na biso kende liboso. Parce que bino bozo ya boye ka temba mo bozo condamné mais bozo lukato yeba c'est moi enquête moko boye bozo yeba et le Congo za nini bongo neto na vérité atana nete loko faire alobaki olemba tuba luka mais alobi bongo pour anil ba réfléchir pourquoi alobi bongo ba tuka ko finga et puis velo musuto critique aga de bona critiquer et zandeka to luka to ba vérité et puis ça m'a kana ba condition nini ndeka na ABC bino pona ba américain bon ba sala bongo donc ba na moi délai moko boy so bimisi après délai wana ozela susu so organiser mususu nde ba partition siko na bato nyonso ba kobimisa bon ba sala bongo mais o abiso bon na évité en tout cas merci elo ndenga lo baka yango wana merci beaucoup ndeko Sarah Tola merci pour l'appel nalingi to changer sujet to ngona na trophée to sur l'actualité tout sur l'actualité malgré na pays actualité tozu moi temps ebele na ba trophée c'est bon nalingi siko tokota na point moko oyo bandeko nyonso balandaki mambo oyo
ezolelisa bato ebele na TV bato ebele baleli mpona ngo ya Koffi Olomide na Ferregola ke ndenge Fer alobi ke Tchatcho eza rumba te ayebi te bandeko na nga toa na plateau totia mayele ebele tomeka kopesa explication par rapport a ndenge Fer Cher de Poule Cheta ndenge alobi ke non Tchatcho eza rumba te selon Trezeguet nayebi te oza même avis na Ferregola ou bien comment réaction na merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup, la parole. Mais. Mama Kongo mutabanda obenga. Ok, toke Trezeguet. C'est clair. Donc, Moni, d'abord, n'enge faire à loba qui que Tchatcho eza rumbate. Donc, oui, Tchatcho eza rumbate. On a vraiment même avis. Donc, on a ferré. Donc, n'enga loba qui eza rumbate. On a même avis. Non, c'est expliqué. Deuxième question, sous question Alika Naye. Ok. On peut se malobati. Il faut s'expliquer. Voilà. En tout cas, pourquoi je dis cela? Parce que les Ngamoko, j'ai eu à faire une investigation dans Ngamoko ya koyeba pourquoi faire a dit cela. Mais quand la vidéo, on a sauté la vidéo, Ferregola la bandi ko expliquer ba style ya rumba neto bandaki na tilelo. Osomona. Na kangi parenthèse, on a foué parenthèse moi muké. D'abord, il faut que yeba na Congo, il y a importance à yeba na Congo, tout ça na combien de styles. Parce que ceux qui to yebi musique na biso kande na lobaka na ba émission nanga, to luka te mundele aya ko komela biso histoire ya mboka na biso. Biso mo ba congolais, il faut to koma histoire ya mboka. Ba tuloka ba manuaku, Pepe Manuaku, c'est un génie. Na to ça l'émission mo na lobaki yango. Ozomona. Mais ce que talibo biso to yeba ba Pepe Manuaku tanto koli tanto sa ba misala oyo. Ne to luka to luka ta créa seben Pepe Manuaku, ta sala seben. Voilà, et puis Azo siko inspiration wapi? Azo inspiration na train na train. Azo mona train. Amata na train, azo beta sebende rythme ane le kaka. Tchaka wana. Train le kaka wana, na ndenge train sala tac tac tac. Donc baza ba génie. Mais tu vois bango tant to koli. Isa ba erreur. Pour na citer rapidement elo na loba. Na loba ke Tchatcho pe eza moko ya ba style. Donc tant tous autant à fiesta, ya ba Grand Calais. Tous fiesta ba Grand Calais, ou ba taboulay ba beta, ou ba empire ba kuba pe ba beta. Te ozwa rumba ou ba franco ba beta, ou ba lutumba ba zwa, ou lelo Ferregola pe asiama na o demba wana. Donc et puis te ozwa pe Tchatcho. Ponanga. Ça reste à vérifier. Si bato baza pe na tana bango ya vérifier. Ils peuvent aussi vérifier, mais moi, na meki ko sala ba investigation nanga, vient na biso mo pao, a memi style na Tchatcho. Donc Tchatcho parce que so yoki na ndenge beta maka, ressentir que ça différent na fiesta, et ça différent na rumba. Donc c'est un peu ça. Oh ngana ko lo ba yango na. Un petit ceux qui ba sous question zali, tous en te répondre donc voilà. Merci. Patrick Massib. Réaction. Merci Tedis. Biloko to betinga bwena ngete sa to lo bana appel tuna kaka zéro wasisa ozo après toi pas non. Donc là je tiens à saluer Boki Kabamala. Donc si dîner mana pese mbote Gisèle Ngadi lelo makasi na mabanga ya papa ba bina ba fan na mais Tedis Omoni musique à Congo est utile loin. Musique à Congo, par définition, tous allez qui na musique qui a biso moro déjà. Appel, Chief, appel. Ouais, tous appel nani. Masidi, bon moto. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir Ndeko Bax. Maïta-moi volume en direct. Allô, bonsoir. Ozo comment? Tozoko très bien. Ah, les gars intervenir par rapport à style ou à Tcholo, Tchatcho. Ouais. Allô? Tozolanda Ndeko. Ah, Nengala Loba, Ndeko Motoloba par rapport à style,
il y a fiesta na rumba. En fait, ça qui est bah tu vas comprendre en côté même des connaissances à expliquer on comprend. Il faut un musicien pour comprendre. Quand on fait l'idée avec la musique congolaise, on a deux familles à style. On a la famille de Benga fiesta, la famille de Benga au débat, il y a rumba. Fiesta, ils allaient dériver à style de musique grand calibre les coupettes. Ils allaient rumba musique la biso rumba tant que bandaki début à rumba comme tu avais fait la dans liste. Début à rumba, ils allaient musique rumba logo la charanga logo la musique cubaine. Nous allons faire un grand calé. Vous comprenez? Yango, je vais le tabler à la bêta. Yango Kofi Beta. C'est le fiesta. Mais on a créé un rumba, comment il fait un rumba, comment dire, congolais, les akaoki jazz. Vous comprenez? C'est les tchatchos, ils allaient ils ont dérivé à fiesta. C'était juste ça. Puis, à côté de la tribune, la carte, il y avait explication. Il faut amener musicien pour comprendre. Kofi Beta, akangama na schéma harmonique ya mokolo na mokufa. Koto betaka mongali na ngali bora godam deta on omonaka yango Kofi utilise après c'est la bande pour na tout mais takula no beta mo belé zali rumba moko to no beta lokula ba charanga vous comprenez la sumchum mais c'était pas encore la rumba proprement dit congolaise on doit beta rumba na biso pele ya ba congolais longwa qui na ba couleur wana ya ba latino c'était au jazz. On appelle la rumba au débat. Au jazz, le blanc pour le cœur de la rumba congolaise. François a dit cœur de la rumba, mais au jazz, ça a peur de la rumba congolaise. Il y a un fiesta. Chaque schéma harmonique, il y a fiesta. Quand on fait chaque style, chaque caché. Caché le style, il y a le mot différent. Vous comprenez? Et ça qui fait à continuer l'explication, il y a ma capacité, vous avez un terme technique. Vous comprenez? Hein? Et ça, quand on a une explication acoustique, il y avait trop de termes techniques à vous expliquer que l'ingénieur de son y a fait le bataillon acoustique. Pour ça, tout le monde contribue dans le monde tout la faire la bêta pour expliquer le nom. Vous comprenez? C'est un peu ça. Et c'est juste que Fer n'a pas dit quelque chose de faux. Et c'est juste que Kofi est à la fiesta. Fiesta qui est une rumba, mais pas vraiment la rumba congolaise. Vous comprenez? Mais tu pouvez regarder la rumba. Mais la vraie rumba congolaise, c'est Bandine à Franco. C'est ça qu'on appelle la rumba au débat. Mais qui confie à ça la quantité. Mais chaque chose a la style. Et les a cachés à nous. Pour musique, on a appelé à ça pétant. On va raconter, vous savez, nous, on va péter. Ça va, si on va péter, on va mongalie, on va mongola, on va péter déjà. Vous comprenez, ça n'a pas été créé. Et ça, qui est copié à Namagawa. C'est juste que les gens appellent ces éclaircissements, il faut vous comprendre. Et on va lui expliquer, nous, pour comprendre, on va dire, il y a nous fait, il y a pour me mener, on l'a idée. La rumba congolaise, c'est OK Jazz. Au débat. Et Tagoulé, c'est du fiesta. Mais tant que ça on va rumba pour la rumba. Mais non. Saratola. Mais ça veut dire qu'on tantôt le bateau aux interventions Sima. Merci Ndeko. Je sais pas. C'est que moi je viens de dire tout à l'heure là. Et na monsieur à lobby, il y a une petite différence. Il y a caché qu'on a style ton déni parce qu'il y a autre. La symbole. Il y a le bien caché. Ouais, voilà. Mais caché dans la style. Bon, voilà. C'est là si ça idée, s'il te plaît. Maman Congo, appelle à Souka. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Allô? Allô, maman Congo, tozo yokao. Bon. D'accord. Bon, tout ce qu'on a moins d'amoué. Na mutaye ba apporter moi les cas moi zéro attends moi maille. Si. Donc on a besoin les gars lobby tant que musicien
to comprendre mais faut te battre ba ministère mususu ba comme bota mabe ya nzela balobi na nga pona ndeko na biso te apporter biso un plus mais to bosa te ke batu mususu bazwa pe na mwa badon ayekoli guitare apoti musique mais tozonga no na makomami detine na oso na bino boye nazotanga mba moko po biloko o bapoko basala etikala deti mundele o ba ya biso bazo expliquer biso que la rumba congolaise est un genre musical du Congo Kinshasa et du Congo Brazzaville issu de la rumba cubaine. Donc c'est-à-dire rumba na biso et wuta na rumba cubaine des années 1930 ayant une grande postérité au Congo. Après bakomi que parmi bato oyo basala rumba na biso batangi ok jazz de la musique telle que Franco, Taboulay, Rochero, Papa Noël, Samangwana, Paul Kamba, Wendo, Kolosoi et Michelino Mavatiku Vizi. La création du groupe Zaiko Langa Langa en 1969 oriente le propos ailleurs. Donc c'est-à-dire ailleurs wana balobi ke rumba eza omoni style eza rumba mais mutu na mutu akoko porter moi style na ye na kati ya rumba. Voilà. Expliquer biso rumba yo kapa mama naza na kati ya Google. Expliquer biso rumba dans wuti Cuba qui bien exécuté par orchestre jazz. Expliquer biso pe ba chanteur nango. Après expliquer biso que na 69 na 1969 Zaiko eye na rumba mais et même ailleurs et apporter un plus avec balobi le propos ailleurs avec le kavacha un seben rythmé joué à la guitare. Donc c'est que Zaiko azuka karumba apporter les sous un plus. Après kiti sous na se batangi bato o baeko mema susu rumba na rythme na bango batangi Félix Manuaku Waku batangi Papa Wemba batangi Nyoka Longo Evoloko Moleka Marie Jo Staff Benda Bilili et Antoine Mundanda pour ne citer que eux. Donc on se dit rumba et suki na bango siko ba nyonso batikala pembeni batikali wana baye na bastide na bango ça n'a rien à voir na rumba ndenge ndeko na biso expliquer Kofi po na Tchacho bozo comprendre eza na Google Sarah Tola soze se souvenir na sa émission moko boye dernièrement ou invité nga na émission moko boye na taki entre parenthèses moko na lobi ke rumba ba musicien à partir ya Kofi na ba jeune bazo bima ba bebisi rumba congolaise n'existe plus à part faire moto azolinga agardango mais akomo kota pe na ba rythme mususu akomo bima mais soko tali bien que soko landi ba chanson mingi ya faire okomona ezoko songisa vraiment génération na bango na kati ya rumba mais azoki ake na ba rythme ndeka bino ndeka biso ba congolais tozaka na ba comparaison bazo comparer na Fali et comment bimisa faire mais ba Fali na ba Kofi na ba to misusu ba ye bazana kati ya rumba te neti ndenge ndeko na biso expliquer même ana mindele tozaka na ba sorte nyonso ya musique tozana ba jazz tozana ba nini na ba classique tozana ba slow ba slow eza ba tembo neti ya bolingo mais soko yoki bien vraiment ba tembo ya Kofi na ndenge mabete po Congolais lingika koloba ba sentiment omona bato ya Kofi ba yo kota awawa boye te Kofi za pomona kati ya rumba te Kofi azana ba nzembo ba mindele bo benga ngo slow eza rythme ba slow Kofi eza rumba te wana ngatem na lobe eza Google na tiki place na bandero mususu. Merci beaucoup Sarah Tola pesa biso pe na temps toloba eza bien so to panzama kwantege omoni mamnangana loba mama Kongo pa toloba ngo rumba ezwaki naissance nango na 1930 tina 1950 biso tozalaki na musique na biso ezalaki musique traditionnelle na musique traditionnelle wana bando représenter chaque ethnie na ba ethnie nyonso tondo beta tondo bando bazalaki représenter na musique na bango d'où est venu rumba yuto ya na Cuba mélangé na Haïti rumba oya banani ba ko azongo bazalaki ba Grand Calais banani ba vieux franco ba ye na
na rumba na Kinshasa bayo beta rumba mais na kati ya rumba ba développer ba style na kati ya rumba donc rumba eza lokwa branche mais ba créer département na kati ya rumba omoni Kofi pona chiteka pona na kenongo na ba détete Kofi abeta rumba te aluki abeta rumba mais azokwea na ba défaut na ye wana nde ebimisa chacho et a créé un style na ye ce qui fera que Kofi a génie donc na histoire ya musique photo cha Kofi donc na faculté na ye moko boy aza no rumba na créer style ne chacho donc faire toloba keni faire a tomboli kaka batu na connaissance akende vers connaissance sur lobake style Kofi abeta azaka hormis ezaka ko budete ezaka hormis rumba donc a créer style na ye chacho si chacho witu wapi e wuti na défaut ya ko soto lobi chacho eza musique ba définissant ngo pe même babi style chacho eza destiné na ba jeune fille style chacho wana donc Kofi aza na définition même na dictionnaire na musique wa beta ya chacho wana eza style de musique destiné pour na ba jeune fille vous comprendre donc toko cha Kofi te na kati ya rumba mais le quoi biso nyonso tozokaka d'emblée tozwika nyonso yela biso ba congolais tolobika Kofi pa beta rumba non Kofi beta rumba te azwa na connaissance ne Kofi bano lukataka curieux ya koyeba ya savoir bano luka beta rumba mais na ko beta rumba en cumulant de fausses notes ba fausse note na ye wana nde emema ye asala ba défaut a créer style na ye chacho yango benga ngo chacho Sans microbe nakato muke en tout cas je suis d'accord avec toi mais on a aucun rapide ça rapport dans lobake yemoko mopao aza yemoko précurseur ya chacho mais yemoko aloba OK abetaka rumba raté mais ce qui est raté n'est pas parce que on a lobby à défaut. Voilà, mais pourquoi on met la rumba créer mon style là voilà, il y a la rumba raté. Donc rumba combatté. Donc à tika ngo bongo à saler la style chacho. Donc Kofi à sala ajout na musique. Donc la musique ya Kofi za ba ajout na kata nuli. Na kata rumba la biso musique waneza ajout. Yango wana lo na koloba ezaka ke to tika ba débat moko boy to kena nango belé. Ici, tu pèses déjà lumière dans la mongo. Et ça, juste cas que non, il y a mon mukolo tchatchongo. À ça, la émission, le bas derrière que non, tchatcho zali, rumba raté. Point bas. Allez-y, comprendre, maman. Toi, tu m'as vu sur ma belé. Hein, donc, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. Tozo kede ako chite, kate tozo chite. Na be sa sarato la maloba. Na lobite. Alobi na te sarato la. Yo zo lo bato le kayo zo éclaircir ka te ozo le kisa batu ba le kakaka. Te nga o nga na za na lo bate. Nga na dirige le. Oh voilà. Nde toza awa mutatanga musique azate biso na bino nde tofanda. Mutayebi musique ate mais o nga na yebi na musique. Musique ya na limite te. Musique eza na limite, musicien aza libre ya ko développer style selon inspiration na ye. Bien sûr. Akoki ko développer style selon inspiration ezolela. Soki style wana ezalaka ndendendende ya ko kena ngo ndendande ako sala ngo ndenga alingi. Kofi Olomide abetaka rumba. Mais atiena ki Kofi Olomide atie caché na ye likolo ya rumba. Mais Sarah, yango te. Sarah, maintenant olinga te to kwa na mo gouffre mo boy omoni parce que yemoko faire rigole non bata faire yemoko Kofi Olomide alobango na be mission yosko ngolo bake ngala tala te oleki Kofi na yemo na style na ye ngala tala na ngate ngala tala li bazongi sele ngo tout même donc yo oleki no Kofi na leki Kofi yemo alobi za rumba raté de la razongi sela e Saratola et l'autre est échappé pardon nala zo selo lo mobwe Madilu système abetandu la lobby pire petit nanga mopao oyoki kolo rumba abi totilia dia Congo ko faire azongi sela e abi biso toyebaka na biso ko vanda avant que kiti exister
Yo lobaki à l'aise, nga pa okimisanga inspiration. Mais nga nazo yebiso ke alingaka reconnaître ke oyo so loba wana nga na yebaka na nga ngo. Mais nga na fanda nga na nga koto mususu. Yo po ebi ke fiesta na o demba pe za rumba te. Fiesta na o demba ta ba style de musique, ouais. Mais voilà. Voilà. Ta ba style de musique. Ba ebisi OK. Kofi a mis style na caché na ye. Mais ça vrai pire rumba te. Mais c'est ça. Rumba dans la Cuba. Rumba a caché rumba dans la Cuba. Tala, alobi bien, eza rumba raté. Nga Nathalie na ngati. Eza neti, balobi que ça veut dire on ba rumba raté. Donc ça c'est rumba dans la Cuba. C'est là na pesa idée mo. Neti balobi que non. Faire rigoler à Betty acoustique, eza pure acoustique, eza électro. Mais na souki eza nini babakisi nini? Acoustique. Mais c'est ça nini? Yango wana mot clé na kati eza acoustique, eza électro. C'est-à-dire hello mo élément. Balobi nini? De 1900 pardon Saratola, de 1930 à 1950, rumba reconnaître nan nuka ka musique ou ezalaki ya ancienne musique na biso daki folklorique. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est la pardon eloko ekimanga. C'est clair, allô. Allô, Sarah. Ouais, bonsoir papa. Maïta-moi volume tozo yokao. Ouais, na linga ki ni au moins mukia. Ouais. Ouais, na moni bino na plateau bino tout. Bonsoir Patrick, bonsoir Mathilde. Bonsoir. Tunayo, nani ngala intervenir mukia. Si j'ai au ya rumba quoi. Ouais. Omoni eloko et comment pour ma biso dans lelo. Les amis va confrère na bino na ba concert na bino. Par rapport que ebele ba simbi ba micro na ba kini wana. Mais histoire de musique, ndenge tolanda bino ba biso tout, toza vraiment bana musique. Ba bilo mususu se ba intervention mususu ya ba chroniqueur soit ba journaliste eleka. Et c'est que ça appelle la biso. Tala biso plutôt tina monda na. Oka biso to simbi ba côté. Exemple mutulu wa ken abobi kama solo ya wengete. Les des autres notamment solo wengenge ngamona na mwana wenge. Yozo ya na nisu nanga. Les ozaye soda boye na kitambo na nisu nanga. Il faut que toucher ma vie personnelle, ma vie privée va toucher. Rumba te, ezalaki kumba, mpene na prononciation, bengango rumba. Soki ata documentaire ya babilo wango to sala nana. Okomona ba ebiso d'origine ya rumba ezana d'origine ya Africain. Lokola biso nyonso ndela yaka alakisaka biso soki yemtami yango. Tout le monde a eu un exemple en Saneti. Capoeira, exact, non, sport, non, il y a karaté, on a poésie. Mais je suis là, pour la télé, qui est un brésilien. Mais là, tout le monde a ajouté, que capoeira, ils ont un esclave, on va kanga. Bamboka muntu, bamboka, mais il y a style na bango. Il y a un monde de limite capoeira. Capoeira, c'est sport, il y a libération. Donc, bazalaki na idée ya kobima na esclavagisme ndenge rumba ezali rumba le bakangaki ba esclave ezalaki balingele le bazolinga baso divertir batiete ba esclave bakuna batu na bamboka chaque tribu bayenda kosala ba danse musique c'est ça rumba sinon n'est pas la biso moko rumba yango mona longolaka biso est-ce que rumba oyo tobenga rumba oyo ekutana kibebetama nde ya biso ebetama bango babeka nango na ngola babenga ngo simba neti zouk yambangu rumba eza no style na biso moko no ba africain yango mona geto okotala moi ba complication ya rumba yango rumba eza no style na biso merci vous m'avez na défendre non yango wana eza no style africain eza ya ba liberté na biso. Merci beaucoup. Merci. OK. On a raison et là lobby parce que na zena ba image moko boye ya mambo rumba na biso hein donc ba expliquer vraiment originalité wana ba cubain de bazwa yango mais le roi to naza vraiment na ba élémenté je pense que to ya moni ba sucho to solo lio très très capital eza trop vif moni nga salinga bien na ba makambo nde to zokolisa susu mwa bongo to kolisa susu ba recherche ouais na ba to benga biso na ba to la biso et permettre bango pe na ba parler
Bayate, ba consommer ba. Allô? Oui, Ouais. oui, bonsoir, bandeko, vous bisangé émission Kitoko. En tout cas, nous intervenir tout à souka, nous déranger sous souté, ben, émission Sengi Kaka, tout intervenir Kaka. En tout cas, ma frère, pour excuser. En tout cas, nous Senga na kota lisusu, ezapo na yonde ko saratola. Nazo sepela vraiment l'intervention de Onabiso alati bonnet pour ne pas combo na éviter pour excuser. Pour mon sous azali kolo kuna na casquette, ya ba genre ya ba mais yazolo ba penza mingité. Oh ya lati moi bonnet hein. En tout cas merci bravo na ba intervention. Et non maintenant ba saratola pour excuser ngoza mutu nanga mais à la case de l'émission mutazala raté. Ouais. Yom to sai pena na ko susu pour lobby. Kofi eza rumba mais apporter style na ye ngana bi eza archi faux. Parce que tant que ba chroniqueur, boza ba chroniqueur musical bokoki kotaka batu na ba RT chroniqueur musical il faut ala na ba recherche o ya zui surtout Google et comment kolobebele to bateke Google les amis ndele bazoko sabiso batu mwindi babomba ba vérité non faut me kutu kwa koloba o Google a lobby so batu batie tembe mutu nyonso to na tango lelo akoma ukende koluka information na Google na YouTube et comment na vitesse en tout cas de Rosarato la musique ya Kofi et pas minde babenga ngo slow omoni rythme chacho et pas minde babenga ngo slow soki bandeko ba Holanda biso o bayebi slow eza banzembo ya bolingo o bokangami bozokende omoni musique okolo bateke mutazui azui rythme boye abatisi 1+. Tozana ba différentes sortes ya musique. Tozana rock, tozana ba rumba nde tolobi. Mama Congo musique ana limite. C'est là, Sarah, on a beaucoup de baboyete. Soko ke na Google obeti ba sorte ya musique, ba bimisela ba R&B. Ina ezali Mama Congo ba livre musique ezali. Soki ozwi techno, obakisi 1+ na yo. Soko zakaka na kacha techno, c'est que zakaka techno. Mais soki 1+ na yo rythme eza susu techno te ekomi mususu bakobenga ngo te ke ozana techno obakisi 1+. Eloko yende tolandeli batu madesu ato tie mungu na pilipili tant que tozogiaka madesu eza kaka madesu. Mais soki ozwi madesu tie pondu ekomi pondu ya madesu. Appellation nango eza susu madesu te. Appellation nango ekomi pondo madesu Sarah kobungisa batu te s'il te plaît. Kasi appellation nango ekomi rumba chacho. Yango wanati abenga ngo pi rumba te. Rumba chacho. Oh là là. Kombo nango wana eza rumba chacho. Moni ba rumba chacho eza neti ba zaiko. Ndenge Google a expliqué que zaiko aye na seben moko na kati ya rumba eza rumba me ya bakisi seben. Chacho il y a rien de rumba dedans. Musique ya Kofi ya chacho kombo nango pa minde babenga ngo aza na catégorie soto bito ta neti ba gospel, ba soul, ba folk, ba punk, ba metal, ba techno. Kofi aza placé na slow. Ba kote na kati ya slow. Non. C'est que tout le bas Kofi a créé style alors. C'est que Kofi a un style personnel. Oh mais oui. Sarah créé te. Comment on a ça slow. Kenga kona s'informer Mama Congo. C'est là bandeko bazana tout droit. Ozone kabo s'informer te pour bandeko ba oloba no déjà. Te o mais ngama fona s'informer tant que journaliste na ko ndima facilement te. Il faut que on s'informer après l'émission oyo. Émission mutazo kambe émission ezanga te. Mutazo kambe émission eza te 10. Azo poser biso mitina. Nazala kutu mwana mukie me nazo yoka bandeko na kabazo oloba. Confiance azo minde musique amindela azo transformer na lingala azo yemba. En gros ezaki bongo te. En gros bazo linga baloba ke Kofi abeta ka slow. Chacho obino bolo ba chacho wana na ba américain na mindele eza style slow ba benga ngo slow 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 voilà ya ngwana style le reste wana même bolo ba zaiko mundele na Google abite ke zaiko ate abike na kati ya rumba zaiko ayaki na seben do azana rumba me na seben bino boye bake so boye na musique ya zaiko ya kala ba genre neti mon serebende fi ya vie et rumba ozo mona omona ketanga azoyemba rumba mais soka te na seben abakisi 1+. Kofi eza rumba te nga na suki wana merci beaucoup Dodoko. Merci beaucoup maman.
En tout cas, Zela, Sarah, Moi, ben, appel normal. Zela, non. Nazocha, audio moko boye, toyoka, moi, ensemble, et puis ocha. Toyoka. Focus ce soir sur la rumba. En RDC, des artistes, des hommes, des femmes du milieu culturel ont lancé un plaidoyer pour inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO la rumba congolaise. Et nous allons retracer l'histoire de la rumba avec Clément Ossinondé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chroniqueur de musique et auteur de plusieurs livres sur la rumba, notamment celui-ci, l'histoire de la rumba cubano-congolaise aux éditions Classique Livre. Alors, il y a la rumba angolaise, la rumba catalane. On parle aussi de rumba cubaine. Vous faites pas la dissociation. On parle aussi de rumba congolaise. Qu'est-ce qui fait la particularité de la rumba congolaise? À mon avis, il n'y a qu'une seule rumba. Celle qui est partie du royaume du Congo au Cuba, qu'on appelait Nkumba. Au royaume Congo, c'était une danse qu'on appelait Nkumba. C'est une danse, le Nkumba, c'est le nombril en Kikongo. Et c'était donc la danse du nombril. C'est cette danse-là qui a été emportée par les esclaves venant du royaume Congo à Cuba. Et avec la mauvaise prononciation de Nkumba, et les Espagnols appelaient rumba, en quelque sorte. Donc, voilà, en tout cas, rumba. Émission Oyo. Très bien, merci Nao. Nazuka moi mukie pour la zone. Bato bana posa balandango. Voilà. Bobe tanga histoire d'appel. Je rappelle. Toi là ma mwa important. Allô. Oui, tozo kaondeko. Bonsoir. Na bengaki kuna makambo ba trophée lela lobaki ba américain de basala intervenir sur parce que dans là on dirait ils se dérangent bino moi mukie. Te makambo ba trophée déjà toleki mon frère. On soit pas trophée tête, on soit en rumba. Ya rumba. Oui, na Hollande. Oui, na Hollande. Ah, nenga ba sababu ya. Omoni na Hollande Kofi. Et quand on moni quand sa mission na auto su image mususu ya Kofi. Omoni mutu asali na wera na TV5. Asala ki pe nini ayambaki pe Kofi. Ba sala ni na bango atuni abi bon na nini yo album ozo sala. O sabeta ba rythme nini ka nyango beta ka rumba na pe nini c'est bien et tout. Qu'on fait oui, na osala ba style wana tout, mais je vais pour na ko chachoiser yango. Pour la démission ana ezaka même moi sur basali na wera mwindo chef. Moi si wana pas rose na français. Omoni moi si wana akoza pe na histoire te. Akobosa na pe. Ezaka te po ba yambe pa mundele nda koza na vraie histoire. D'accord, merci beaucoup. Pardon, omoni rumba na biso ndenge bandaki. Ok, jaza zaki na école Odemba et rumba ya fiesta. Et fiesta soto tali bien, fiesta ezali et bandi na Grand Calais et Kiti na Taboulay et ba Kester ba Papa Wemba et puis kutu na websa bino Papa Wemba akenda kutu kokota na friza abeta na friza ya Taboulay. Donc azala formé et pas Taboulay Papa Wemba. Donc azala penda na style wana fiesta bango nyonso wana et tina Kofi bango tout bazala fiesta. Et Zaiko na utako découvrir encore kala mingi te ke lufumba lobi bon bando beta Odemba. Zaiko bango bando beta Odemba. Et maintenant concernant Zaiko, omoni batu nyonso ba o bazaki liboso na biso ni OK jazz. Ave ande betamenda vrai rumba ko ya biso, vrai rumba za OK jazz. Et soko zui Zaiko andaki na deux groupes na kati ya Zaiko. Ezaki mon côté, ezaki deux groupes. Et loko fobo nenge vraiment na bete ya cité lango. Ezaki deux groupes. Groupe à liboso babando beta musique pop. Oh, biso lelo to benga bango ba Jampil le ba Yupi et tout. Musique urbaine de to baga. Zaiko pando beta. Allô?
Oui, tozo comme mon frère. On appelle ça que 2 minutes. Bande ko faut pas intervenir aussi cette émission. Loba papa. Aïe aïe aïe. Ayo kabiso souste. Donc voilà, tu continues l'émission on yamba sou appel te voilà. Ba question Trezeguet pe Masidi. Na banda oloba. Naim na noloba. Dis a match. Omoni yaona bisaka yo jour wana na lobela rayo 10. Musique na biso fo eta science. Osomona leo to salango ebimi science po bakuma. To ti karaté ba mema bon, bango ba mema biso te lokola eza siège moko ya box ba bunango bitumba ekende mabete musique photo yo kola ngo boy. Musique connaîtra modernité. Vous comprenez? Na 1970 musique yo connaître modernité nango. Nde ba yo chaba instrument na kata musique na 1960. Ozomona. Donc musique na biso ezalaki musique ya folklorique et pour yo modernisation nango na kata musique. Et outil lokola histoire na préhistoire après histoire. Musique wana ozomona. Donc ça na livre mobimé komama sur la musique. Na rejoindre Trezeguet na nenga la kisi biso auto acheli biso audio ya mundele wana posé ndeko na biso alobi ke musique rumba euta na Congo. Ngana lubango l'homme noir a créé tout na mokili. Tout. Mais lokola tozana ba outil ya ko retracer histoire na biso te ya ko komela histoire na biso te. Mundela bimisa sko histoire na biso lokola koma lisusu nouveau pas na biso moko. Donc à soit quand on biso to sala a dominer yango na histoire a falsifier histoire. Ba musique wana ne se utara na Congo après qui na Cuba mais selon histoire à Mundele dans le bien selon histoire à Mundele uta na Cuba et yo connaître modernisation nango ti e komi o e komi lelo. Donc musique eza vraiment science. Eza vraiment science. Donc ce que lobi la makama musique il faut oyeba mona loba su makamoko sarato la uta loba lobi ke musique eza na limite tété et ça art nde eza na limite té et non musique eza na limite té. Maman Congo alobelo mo ezaki très important mais tenir compte té muto abetaka jazz ezaka jazz eza limite nango jazz ekokota suna makambo so so beti jazz ne loko moko be baloba ke te o eza na ba rythme ya rock obimi na kata rock baloba pena obimi na rock voilà. Donc mais l'art ezalaka sa frontière mais musique eza na ba frontière nango ba tiaka ngo na ba respect nango. Jazz eza jazz odemba eza odemba rumba eza rumba hip hop eza hip hop ozomona. Donc eza na ba limite nango mais art nde eza sans limite. Donc on a évité ce c'est que ça. Masidi, merci. Tu as déjà 1h30 déjà de tout déborder. On a évité pas nani. Trezeguet liloba après ngai pena na pesa pe un point de vue na ngasi rumba. En tout cas je suis vraiment d'accord avec mon frère Masidi. Assez molant déjà bien. Donc déjà c'est bon, c'est molant bien donc au lobby on est bongo donc quand ndenge de quoi lobby. Donc voilà quoi. Musique na biso eza musique moko il faut suko bazwa yango ba mema histoire wana ba kotisa yango na nchiki. Ouais. Ba kotisa yango na nchiki de façon que ba pecho bazotanga wana ba yeba vraiment histoire ya musique ya mboka na biso. Ba yebe banda ndenge nini. Ba yeba parce que ce qu'on a une mission bien au senti que masolo rumba so ko lande mission na yo mo comprendre moi na sembo ngo ebele te pour na tozo temps ebele UNESCO ekota na makambo ouais mais to comment zana si ça ko ndeko na chitete nga na chiteka mombangu banini ko. Donc voilà ko na ko lo ba yango wana donc bazwa histoire ya musique na biso ba kotisa yango na chiki to bando bana batanga yango eza te ke to kolini si biso to nto mo landela ngo nde sigote. Donc moi naza déjà na première a évidemment que no tende za boye musique ya ba grand calais ba papa wemba ba bilo mo bongo to kana ba style boye mo ba bilo mo bongo
Donc voilà que l'on a par rapport à ma propos de Sarah na ibite soza loba ponga clôture na pesa loba suka ngai fona s'informer nga ta 50 personnes ba singa likambo so na moni yango nanu te na s'informer te ya rapasi la ndima donc nga mo tibino bolo banga pe naza na kati ya Google lawa maramusu déjà pe na nango d'accord te mais e benda biso temps na osenga sous émission oyo maramba ba style oyo to sala sous émission ngo entre temps nga pe na s'informer penda bien même lobby bien ouais même lobby na soir to continuer ngo. OK, merci. Nga pela me ngo pesa mo avis na nga par rapport ya rumba na yebi ke avant lobby temps tout so lango déjà na meka mo okota mo na Google pe to zo pe mo information par rapport à likambo lingo lo nga na yebi ke rumba eza ya ba kiben donc no rumba wana eza d'origine non ya africain kombo rumba et pas africain donc ebetamaka si 2 sur 4 cela veut dire tant o ebetamaka tandis que so tozongi na chacho ebetamaka sur 2 temps ebetamaka sur 2 temps donc c'est ça o ngai na meka mo zo yango wana information azwaki yango wana par rapport ya na nyonso en gros na pesika en gros donc place mo to pesi faire gola raison par rapport ya explication mara kene na musika tendende kwa na lobaki donc to chité pona to sola par rapport ya album oyo bima na 2000 na fin ya année oyo na yebi ke ndeko na biso Diego artiste azo bimisa opis na zegete oui yango na bima na fali pazo bwaka na yebi te so héritier pazo bwaka to ko sola en gros bato nyonso na pesi na faire épée j'espère azo bima to sola na bango moi quelques minutes après to si émission na banda na très aiguë. Par rapport à sortir, il y a opus, c'est ça, c'est ce que tu veux dire? Oui, Bima, décembre. Mais oui, toujours en attente. Non, et Bimi, on ne pourrait pas analyser tant que on a une commune à terrain, tous est là-bas, tous est la Zekete, tous est la Fali, tous est la Céléo, tous est la Ferregola, tous est là-bas, tout. Donc, ceux qui ont Bimi, c'est tous à tard au Bélango. Tous à matin, donc voilà. Pour le moment, le roi est là au moins été sur le marché. Et pour le moment, plutôt, Babylone a sigézaté, si on peut dire. Donc, tozara bouche bé tozela donc voilà masidi na éviter ce yo ngoloba nini to éviter zozela mais so style de musique nini bo la biso donc na quelque part dans lingala rejoindre peine de golanga yi Trezeguet mais so za ke oloba eza na oteka ke so décembre salami fo ba biso tout zo akaba disque sika non eza lango principe te eza lango pété ceux qui déontologie musicale mo onde senga na décembre to so ya ba mo ezebele janvier ezali tala mone loko ezo inoptiser mokili no na minute eza corona na bandeko ba olinga ba bimisa Diego ndeko na biso atala pe na côté corona moni ndeti Zekete na corona total que Diego eza opus na liboso fo a ciblé penana bien azala précédé pour na mois na décembre moni malade jouera trop na mental à bateau. Mutu tanga so mona danger ça na moya kota na mama musique na actualité artiste to na nouveau style oye la biso et mona na te pourquoi parce que malade moko eza permanent et so boma bateau. Mona eloko dominera mutu na monde loko la père aliwe eza biso nyonso ndo mona to sambela eza parce que to yi bateau pona jour to kokufa to kende wapi ya mona biso to sambela donc et le réseau bangisa makasi eza nanu maladie nga na trouvé na ngona bon te parce que fallait terrer ça la bien de to mesana na ba décembre na maladie zate ni les zate donc to ba petit na habité musique na baba betongo par rapport à Kinshasa te ebima international quoi baza ba artiste Zekete to zela mo soki za ka tenir date na eto pekisete nga na nga simple kaka moi ba bien conseiller peut-être na kopesa conseil ils a apprendre ou à laisser mais ce qui est qui a ciblé qui déjà placé numéro bêta bravo tozela biso tozana mais donc ba idée ça en place ce c'est tout ça critique et aluka ba stratégie ya bien ya makasi a touché ba place au faux vraiment a touché
et na ba jeune talent nga na mona nga na pesa toujours ba courage na ba jeune talent pour bazo oser comprendre pe ba oser na honneur tout le monde peut oser mais tout le monde était na honneur oko oser mobimi na honneur mais faut oser na place pour bima na honneur c'est des choses différentes donc na sens wana et bravo na bango bravo na bandeko tout ba osaka ba bima na honneur et ça bien et Diego toujours bonne chance na hein, bonne chance vraiment na c'est que tout c'est l'amour tout c'est la sécurité en tout cas nani Patrick Autolo belo mo est très important to lobaki yango na nini na mambo etali ba concert et robeta malibanda dans musique yango esala mara pona Congo te pona bato pe baza libanda yango pe confinement pas pandémie dans moi ba problème eza mais to pe sa bango a bonne chance biso be toza wana tozozela peut-être bango ba moni bon que faut musique na bango bimaka na décembre awa bon bayebi pourquoi pe bazo bimisa ngo mais to pe sa bango a bonne chance tozela biso mwambila mu analyse donc toza wana pour plus de bimi to vandeli donc tozela bango nyonso baza ba artiste mboka na biso et ba otombolaka bende la Congo donc c'est le Congo qui gagne toujours voilà. Merci na clôturer na nenga tu na question na monze na pesa moto mais to komi na suka mais tout na tuna tuzana pour ba question malobesa yo mais bon là oui to komi na suka to ake pas ça to na éviter to so la d'hiver to so d'hiver ça va to na question monze so sexe il est beaucoup oyebi direct moto oto osala yo ozalaki libanda pas très égé nga azalaki te obanda okota ye na voiture boye mo okoti ye mo obimi ok tosalaki analyse moko boye ngai nalobai na très égé par rapport ya album ya nzembo message ya fali ndenge ebimaki topesaki explication awa yoka ba triangle balobi no akola nabai boye nga na mona yango importance nango te ya kobimisa yango parce que azali deya na telefone na marché ozo comprendre namonaki importance ya kobimisa message te namonaki konzilaki kaka kotia bamblema ya terrain ozo comprendre après ntango émission esilaki ndeko mwa abengai nga ayesinga te 10 ntango bosala émission na olinga Saratola zala Saratola ifo mekoexplike biso ye mutu aleka na orchestre mibalo na ina tanga aleka na la team wata aleka pe epa fali na héritier bayokanaka te pourquoi so bayokanaka te mpo ani babena tuno nga question mingi eza mpona babena tuno yango na opesa j'espère aza mpe kuna ali na olanda soki bayokanaka te mpona nini quelle question nazongi lisusu yo nazongi lisusu kaka na émission wana tolobaki désolé eyaki après lobi elanga le 21 fali ya kobwaka nini wana ezalaki apwatisa désolé molunge tosolaki émission ezalaki bagenre moko bongo nde moto wana kotunanga question il faut tuna Saratola pourquoi fali alingaka héritier te bayokanaka te pourquoi naotunaka question atunaki ngai te makoma otanga komone déjà ti atanga de akombo na ce qui est vrai toro yeba source ya ba rancune vraiment ya bango te parce que rancune ezara mingi ya batu po muta yeba ba rancune na bango feza mwasi ya fali to mwasi ya héritier nde aroya kopesa bino okimi nde aroya ko expliquer que te fali na héritier bayekana te pona boye sikoyo soki bango baza na bamesatante na bango ta mosusu bawelela makambo boye to ezala na balepase na bango to eza makambo moko mpe eza na sous-sol toyeba ndeni ta mosusu eza makambo ya producteur ya po David Monso azalaka na Fally Ipupa David Monso aye okoma susu na héritier Watanabe ta mosusu eza yango tokoyeba te bapoint d'interrogation eza ebele ta mosusu eza ndenge héritier asensibilizaka ekipe oyo ebanda kofinga Fally point d'interrogation pour avant yango pe babandeka koyokana te sko moyen ngana yeba penda cause ya koyina na ya bango mibale ezate na ndenge bazobongiselela
moyen na yeba eza pété donc eza difficile na ba question na pona répondre. Merci ça to la lobana suka poto continuer mission. Ah bon question à malonga nde yango wana. Question za malonga te. Te répondre. Ngani ndeko anda comprendre. Kwa tuna nga yo. Mama Kongo abi ya ko répondre question o abengi pe. Allô Mama Kongo. En tout cas, moto azo conduire frère na biso a conduire émission aza muta polémique mais ya makasi. Comme na Hollande bino na répondre kaka. Frère atuni o tout lobi balobi o lembisa batu pourquoi fali na héritier balobana te. Après lobi pourquoi tant héritier bimi si désolé ba moko artiste na biso fali abwaki pelo na marché na ina sa frère na biso boye papa bon na niveau akini na ebi explique exemple ni na ko peso te vu que na Paris na peso exemple à Paris bon moni biso na Paris awa tozana na deux concurrents moko o bapunda mais to mona nde bapunda te mais to mona ngona ba œuvre na bango tozana McDo o bino sur la kini boye bi McDonald restaurant McDonald toza pe na Quick. Siko Quick na McDo esika nyonso McDo afongolaka Quick azaka en face esika nyonso McDo afongola Quick apembeni so tomoni lelo McDo asali hamburger moko bapesi yango kombo toko retrouver susu pa Quick le même jour hamburger moko ekobima pe na mwa ba fantaisie nango le même jour soko za na si euro no olingo okoti na McDo ke goûter okoti pe na Quick toza lisusu na KFC oyo etekaka ba soso donc c'est pour vous dire que comme Kongola linga polémique, il y a beaucoup de mission na biso, ba comment peut jouer na polémique. Que fali na hérité ba linga te ba moi sinon balité, on s'en fout. Mais sur le marché, ba lobby que tant on trouve la même musique, même na États-Unis, rappeur, bazar na bablo na bango ba potana. Mais quand on appelle les États-Unis moi to ba combat na bango ezali. Ba combat ba musicien et les kaka na ba œuvre na bango. Mais là, on a reproché qu'à la musique na biso, na comment na Congo dirait comme course ya album. Album mais c'est le comment ko basala ngwa tout moment télé tu moi si année o ya boti, année okuna boti, année okuna boti, année okuna yemota ngwa na zola ntsala na akolemba. Album eza œuvre moko boye, muta 8 ans et belé, en pénis ata moi 10 chansons, 12 chansons. Il faut bâtir que la bato ata 5 ans ya bosoko za sur na œuvre na yo, il faut laisser le temps aux gens ba savourer ba œuvre na bango. Après et pour empêcher bango te soki nga za na place na bango de chaque année ba kokozwa na 4 album na bango ba kokozwa ka ba chanson moko ba bimisa ngo de tube bomoni a pa mindele ezaka ba tube musu ba benga tube tete bomona mutu moko a existera nete mais na été abimisa bino mo tube moko boye esali pe succès bakokozwa kana ba 4 album na bango chaque fois bazobimisa nzembo moko bazoko kosala ngo sutu ezala au top mais ça te ke ane o bimisa album ane kuna album yongo ba mission na biso ezaka nini course botaka nde orchestre o nga benga mbelekete jazz ça fait combien de temps ba bimisa ba album te mais na mona bango na ba concert na ba fête mususu okendo bomona ka ba beti ba combat ba beti ba 48 heures ozomona chine lelo every deux solo la kaka mais eza ba nzembo mususu bobimisi album batu bayoki na bango ta ba nzembo nyonso tuté ba savourer pe le côté allez année d'après oh donc c'est comme si vous me senti batu chaque décembre batu ba bina rabino on dirait moi na muke na bonne année faut ba sombele ko kana lamba sika mais c'est du n'importe quoi ba mission na biso et puis ba mission na biso ata besoin na besoin pour faire valoir musique na biso libanda pourquoi me décevoir makasi parce que pourquoi ba balanda ngombe obi vrai musicien wa yebi musique na zo sala abunda ka po mutu alinga ye selon musique na ye mais ba musicien congolais ba komi ko kena musique ba paya bakomi ko ba pona tala mafuna beta nde mona bapaya do bakomi ko négliger yango bomoni musique na biso ko mobeba rumba na biso pe ko mobunga parce que bango bakomi ko s'adapter do bazomona ke po ba conquérir le monde entier il faut ba bima Michael Jackson na baneti na bamboka na biso na ba Congo kuna na ba Équateur est-ce qu'a changé que rythme la musique. Est-ce que Michael Jackson a bêté musique na biso à Congo pour tout ligner na Congo? Est-ce que Michael Jackson a bêté musique à pays moussous? Non, a bêté ka musique na ye à ça qu'en sorte que batuba linga na musique na ye. Mais nga na comprendre te ba musicien na biso ba comme bima. Et puis là on a aussi un téléspectateur
obolanda bachroniqueur na biso soki le boza tozopata liboso oyo toreprocha bango misala ezosalama bien te mais moko tozonga mpe bato bolingi bachroniqueur bazala libre te so chroniqueur aye kosala analyse moko boye sur musicien quelconque mais soki olingaka musicien wana olingika balobele bolamu soki balobi mabe moko boye bokomotia bacommentaire ya kofinga na monende moko alobi sara mikolo na komo sepela na yo mtu bazosepela na yo mpo bamoni ke obanda kofinga mutu na bango lelo ozofinga esusu te basepeli mais chroniqueur ya solo afingaka te mais aza na droit ya kosala critique eloko nyonso bakritikaka meme lipa ozokende osomba okozwa lipa moko talobi te koto eza evimba koto evimba te esombo nango ezaka critique ozojuge yango avosomba donc il faut botika mpe bandeko na biso mpo bazala apte kosala misala na bango bien bazwa parti pris te eya te ke so baye koloba ofali trophée ya lokuta ou ya solo ofali boyeboye bino bokoma lobi nango ale côté mosusu bosala émission sara na bandeko moko boye bayaki kolobela trophée bayaki kolobela rumba ya kofi eza rumba te ce n'est pas ça émission l'équipe vraiment kitoko surtout biso bandeko toza na diaspora il faut tozaka exemplaire na bandeko batika na mboka po bango kutu mtu baza na chance bazwi na opportunité ya obima bamboka mosusu te mais biso toza na bamboka mosusu il faut tolakisaka mpe un plus oyo tozwi na bamboka mosusu alors que au contraire na mona kutu bande kwa Congo tout moi ça va mais ya libanda pourri qui basé belé donc na suki ka wana na pesi ka réponse na ndeko tuni saratola pourquoi fali na héritier balobana balingana te et tali bisoté voilà wana eza makam na bango tali bisoté merci beaucoup mama Congo vraiment mama Congo mtafere mama Congo merci mama Congo na intervention no nada na ebité Trezeguet na question mo pour la bino mbale pour la ngane na Masidi ok d'accord si pour répondre on va répondre donc on est là Trezeguet ouais Trezeguet est-ce que c'est vrai ndenge fali aloba ki bana wenge mtu bayana mafinga na musique ya Congo eza solo bon soka alobi bongo na émission ya Madilu système mafinge banda lelo te quartier latin ba série mo esalaka guerre ya mafinga na BCBG donc faux débat Masidi ouais père est-ce que c'est vrai ndenge fali alobaki bana wenge mtu bayana mafinga na musique ya Congo papa eza lowa oye tuna mutu ese mutu wenge mtesala mafinga eza mutu ndene éducation nde mtayaka nango papa musique banda avant wenge ezalaki incompréhension ezalaki avant wenge Franco na tabule bayokana te wenge te mtetinda bango comprendre bazalaki na ba débat na bango kozwa musicien ya fiesta koto ozongona ya OK Jazz na Franco banda lelo te vie ndombe bazala na Franco lelo nani tabula ya tindi basomeli na voiture na nini bafingani bake balongoli na nini na OK Jazz akene na pa tabula papa polémique et banda kala na musique moi na polémique eza na mo congolais te eza mo français bango ba banda ngo pa na bi polémique na ba injure mafinga injure wana peka mafinga eza ba moto kuta yango na kati ya mokili ezo dépendre siko na utilisation ya mutu na mutu na éducation no monende to yaka na ba vie na question na to tchele swelo moko boye msusu to tchele sou mafinga mutazalaka ambassadeur apa na bango donc tonto yaka boye ngana yo tozo représenter ba pa na biso ceux qui ofingaka ozo représenter ka pa na binoti nga personne na fingaka te nazo représenter ka pa na biso donc Masidi ezake mutu boye na mutu boye mutayaki nango Masidi yoka toka na sona toka so ouvertement Canada contenté dans on a tali ba cassette ko fingana tout d'abord un musicien
avant tofinga na bavie ya bato tofinga na yo yebo yemba te yo yebo sala bote peut-être tant musuza mwa ndenge mususu wane komi koswana ya ndenge mususu mais tokomo swana siko biso ba congolais po ba africains so bazobanga biso na musique parce que musique la biso bazobanga partout banda bakabasele bafrika kosholo babanga musique na biso lelo to nasuika wana ouais. Bon, j'espère que tu as fait des questions dans la tour. Voilà, 10 ceux dans son bongo dans kofinga. Naza suna posa ke beti to ke des 2 heures du temps. Na ok na na vrai ou faux. Vrai ou faux ba ngofale lo ba ki ba wenge mtu ba ki na mafinga vrai ou faux. Oh. Mais là frère lo ba ki mwana. Image ça tout vrai? Bon, il vrai ba ki na mafinga OK. T'es vrai mais ba ngotene ba ki na mafinga te faux ba ngo ba na ngondi. Oh, vrai ou faux ba ngo. Fallait lo ba ki na lo bi vrai fallait lo ba ki image ça na ko se justifier te sili. Masi ana pas ana ni très égé. Faux d'abord donc non faux ce bala oui bala na mafinga ndeni. Mais au fil dans culture na éducation na vrai ou faux? Mais faux parce que na chelio madilu système azole la mama. Mais non parce que te na bika vrai ou faux? Ba oui faux papa. Faux ils ont faux parce que merci. To soki na émission solo ba makambo eza vrai. OK, émission Sili. Na bibo Sili. To komi lobi. 10. To lo baba mot de la fin. Ngana ça va invité. To la mot de la fin. Ça va to la mot de la fin. Ndeko bazotuna nga chaîne YouTube ya Nadia Opera Mama Congo yango nazokoma. Menya tshela bango. OK. Chaîne YouTube ya Mama Congo Ça va to la telisa nga mwinda kuna na chaîne nanga. Oko mi fait divers. OK. Ate isalisangu. Ate lisela mali sangu. Apo mable. Ouais, ate satole. Bon, to na suka émission, to na divers. Émission de style. OK, émission de Chikicha. Merci à nyonso bandaki biso. Ngapo na ngato suki lolo. Merci pour avion. Bao baza pas global te bokende. Telisa lisangu to boka kuna bakendaka. Bakendaka déjà na 100 microbes TV, bato basepeli ndenge tolobi, bakende na 100 microbes TV, 100 microbes TV, bo s'abonner massivement 100 microbes TV mission oyo za na 100 microbes TV. Lobi to kota erni. Lobi e dépend kana bino. Ba na biso. La commission déjà. Commission là. Ah bon, on a comme ça na te point, toi problème. Yo sans commentaire. Naza commentaire. Ah, yo za bwindeni. Ah, ata batu baso makamba bien. Ngaya tola na tindeli yo c'est bon. O tindeli ngato yo cheka awa. Ngaya na saisi. Ah, o tindeli ngani. Postete chelien na yo. Chelien na yo tindeli ndeni. London Kimia. London Kimia, on est ensemble. Badoza wangila. Ngashte na ngaya mwana. Bango ka bongo. Lien ya mwana. Yanga spepela mwana. Yanga ne pela mo orange, donc o cliquer ka wana okemba mo pa na ngamba. Abo c'est tola yo telisinga te bende. Oh, mais na telisio sa microbe wapi yo. Mais tala bien. Zana personne bonsoir. Aussi bonsoir. On modérateur déjà. Hôteli déjà. Yana combien? On modérateur chaîne Mama Congo yango a ocha a. Ouais, chaîne Mama Congo na kepe pa na ina kota. Yango na bomona na ba commentaire na komi na chelie na yi. Mama Congo na koti de pa na déjà.